yo mundibu d'ailleurs ku biso na bino doka bien te ozaka na ngambu ya mwana wana règle comprendre mundibu keba na eza masuka pe mbali boso na yo comprendre eta ba mundibu musu pakistanais yo shomi na ngwena longa la raison yo na lanze miso de mobolo ba jao baba faire gola balanzi ba kuyo na fimo mabe mbesi na yo mundibu mbesi na yo mama se ala vala beso na mbote kandeza makrasi yo mundibu yo na lanze miso na okelo ba jao faire gola lanzi ba bizorne za ba couleur na yo mundibu keba na yo keba na yo na biso keba yo yebi mundibu yo pakistanais ba uto peso cop pa mwana nani innocent balume apeso cop da biso ba gola sala ba fantirite so ngwana ngamu na biso yaka na malembe kitenga mwana na aigle yaka na malembe okapone na biso mundibu nana kanda na yo meshak na vungule ngayo okapone keba ba fantira no sala keba na lanze mission na yo zolo ba jao faire gola lanzi ba couleur na bino ba bizorbi yo yebi bizorbi mule banda se prépare yo bien eta ba mundibu musta pakistani pakistani yo tatangela ba vérité tangela mabunga na ta pakistani yo mbesi yo pakistani na vi tika ba je lukambo ngondo luka pa innocent comprendre tant maman na biso stade de martyr comme mourir bisote maman c'est avant en France ya ba mundibu ba yo mbrier ba esprit na biso keba na beki mundibu na pekisio na peki o ba na lande mission ni mundibu moko bozo biso ke o ba faire ngola ba landi ba couleur wana yo mission na bizorbe ko gani mi frère mi ça dit combien de filles na kasa YouTube na ba plateforme combien de challenge mbesi no mundibu yo keba na yo ava yo keba na yo biso to se voice maman biso mususu tika biso to vana tranquille comprendre ça maman na innocent ko ndiko trouble biso so fala tinzi yo keba so fala tinzi yo keba ke mona to kibo yapo na yo pakistanais na wabe junior so na kuta na beta pakistanais na beto na d'ailleurs DJ One oya comédien aya na clip na oya kulumba ngana za la présent le balité ya kanda ba mission ba salite yo moko yo mundibu na beta yo place na kuta na tete na koyoka sonite na bolingo na yo vie za molai okomisinga zoba na yo osepelisanga kala mbuma makala ko kituliango mwakala mbuma makala ko kinaliango mwakala tete na koyoka sonite na bolingo na yo vie za molai okomisinga zoba na yo osepelisanga mwakala c'est-à-dire faire gola sepelisa biso kala na ba concert spectaculaire depuis vraiment qui prison aye nano to yoki concert qui ton côté faire betika na rotana za ki privé bato muke mesiko biso bato libanda ba mbiaka tozara ba $100 te poto kota concert wana to baso bato ba $10 to rataki et cette fois-ci événement za moko le 24 juin pour biso bato tozanga $100 biso bato ba $10 ba $20 tozala wana parce que biso tozana ba moyen mingi te photo zala wana pe to yoka siko redémarrage ba concert oyoka concert VIP oyoka musique ezala ko yoki na onte oyoka musique me posa ko yoka kezana nzoto yango to senga ba gola tout bozala motivé le 24 juin za fête ya musique et fête ya ba gola pe lisusu parce que to comme histoire na stade de martyr talaka yo un golo qui se respecte ala mo kana tongo aller à brosser à qui boulot pour le gala pour calater pour ça l'exploit à des martyrs beaucoup de billets pour le gars bino ba to ba partager ma vidéo ba ko liker ba ko vrai commentaire pour soutenir bango pesa bango ba la billet pesa bango pe ba t-shirt beaucoup za la ko sepela pour sélectionner ba yo monto partager ga yeba ki vous êtes déjà sélectionné tout le monde bino déjà ba t-shirt ndenge zali tokotinda bino pa moko tombolo boke kozwa ba t-shirt tokosombela bino ba polo obo sepela mokolo na fete wana bokozwa ba forme na bino boke nozwa ozwi billet ozwi bilamba tosombela bino tolakisa bino ke toleki bango baya bato bayaka ngulungulu bino bosala eloko bango basala nano te bakolobaloba me bakokomela bino te bameka nyonso bakoma te